sans cela. Donc ce qui l'église de Jésus couleur et ça sur l'église était bata l'église on a bien commis parti politique to ngolo musuko komona batie ba poto match bandi ko beta na kati église c'est tout. En fait Onésime lelo bana nzambe ba kolanda ona bokebi wana posimbi secteur oyo même ba congolais nyonso batu ba kolanda ona mokili mobimba ko yo na kati na église surtout na église de réveil est-ce que bozali pena na ba pasteur leader o soka telemi alobi bino nyonso bozana sima na ye na banza papa Fabrice na église de réveil toza na pasteur leader te ba oyo ba mimoni saka lokola baza ba pasteur leader sont des hypocrites, des flatteurs et des ingrats. Pourquoi des hypocrites? Baza ko se faire leader pour na ba intérêt personnel na bango. Ba konzi ba yeba bango. Ba somba banda ko ba somba mituka ba yeba na partout. Intérêt église na ki leadership na bango ezakate. Ezate papa. Pourquoi des flatteurs? Baza wana sima ba politicien. Batali saka ba politicien zela ya busolote. Ata bazo mona yo na mbindo. Ata bazo mona makamu politicien zo sala. Eza yango te ya kobeta maboko. Ba prophète abale. Bangonde ba bomisa akabe. Bangonde ba kwesa, bangonde baza la base ya rechita mboka. Batata wana bazo mibenga ba leader. Soit disant ba mususu baza so ba conseil spirituel. Conseil spirituel na yo esengi. Yanani conseil. C'est ça le problème. Tout ce temps aux autres bekoza leader yanine, na réveil aux leader yanine. Tantôt moto ayaki déjà avant. Non, la Bible les autres bato ya soka ba okoma ya yambo ba okoma ya soka. Soka baza ba leader, biso to za ba na bampoko. Soka to za ba leader, to soka ba match chaque jour. Papa, un grand pourquoi? Ba fléter pourquoi? Parce que bazaka na busolote liboso ba konzi. Liboso ba homme politique. Bango baza wana ezaka ka kokende liboso okosala bwe. Soko za na pouvoir bazo flatter yo. Soki mukolo manda na yo esili okomi mabe. Bakomi misa mabe no nyonso en haut de la chair. Bakolo ba nyonso. C'est ça l'ingratitude. Bakolo ba tout na tango no komi démon. Mais babo selike baliaki na yo. Babetisaki bato maboko pona kombo na yo. Balobaki polamu na yo na minute wana siko banie to salaki. Donc baninga batali sa peuple, on dirait peuple asa zoba. To yebi ba pasteur wana bien que oya zolo ba oyo azalaki na muto intel, azalaki na muto intel. Ata muto oyo asunga ki atane loko amuke papa. Lobi o reconnaître que muto malamu. Le lopo azali susu na ebonga te. Le lopo azali susu na kitite. Ndi mutu ya yo moment ya koya kubimisa mabena ye yangwana leader ayebisaka mutu makambu na musima mukongo te. Un bon leader ezawo ya zo bila mutu en face azotalisa ye mabe ba découpage ba province Salemi pendant que ba patata wana baza so déjà ba conseiller spirituel de toyo kaka ba kambo biloko Salemi na Kongo bazaki musika te ba leader wana bazeleka na mboka woyo conseil ni ne ba pesa. C'est le côté. Parce que mission de pasteur des Aranini, ceux qui ont devant politicien. Papa Fabrice Savana, quand on a question Tony, au moins les leaders religieux, il y a bien tous en Abango, ça va sango. Ah. Donc eux aussi, on l'aura pas modèle. Oui, bah sango, bah le bac face, que ma bezali. Sango le bac boyer. Les gens qui ont sango, ils ont le banasima Mkongo ya. Il y a leader politique comme pendant zaki na mandat butika ko ba mabe na été tango akei bakite komi ba matinée politique na ba soirée politique c'est-à-dire leader azamuto ya zo kamba batu vi na ye même privé. Un leader c'est un communicateur azo communiquer batu message na oya zo mema kat na ye même vi na ye même foyer na ye e bon leader ya ndako epanzana yo ndako epanzani place no sezo panzana sukozo kumba banani eluku nini okoyebisa bato bakotosa leader à lobby te bato bamona biso lokola bato akosakana te. Nous sommes un petit peuple église ekomi ya bato bamanipuler mutu alingi asala lite na ye olia luka kombo ya famille na ye to kombo ya parti politique ayeko bata mansima église alobi aza leader. Quel leader?
Tokoti église bongo te papa. Ils sont pour défendre l'église même au prix du sang. Nous sommes prêts. Yo yebi babolo ko tokoti na mboka oy. Et bangisa biso ko lobe l'église te. Ngana za politique. Na yeli ko lobe la FCC to kachete. Ngai na ye ko lobe la église. Papa sala politique na yo ko toucher église te. Soko ko lobe la église, lobe la assemblée locale, bâtiment na yo zo kamba. Et non kosangisa église mobimba ya Yahweh Nzambe te. Tokotanga verset o Bible zo lobe la église, musala Yesu Kristo asali likolo ya église, musalo anabiso, tokoki jamais kobebisa musalo anate, toute église zo déraillé. C'est pas ce que to lobi ba kanga biso. Ba ko kanga to zawa. Bible zo loba boy. Actes chapitre 20 verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, pour paître l'église, pour kamba l'église, pour zongisa l'église dans cela, et non pour kota na makambo yezo zo couleur na l'église. Pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Et son bami na makila ya Onésime te, église au somon. Et son bami na makila ya pasteur moko te na mboko ya leader moko te. Non, église to lingeza la apolitique. Ezala au milieu du village. Koya ko le babilo ko na yote oyo ko te église en danger tout entière. Na moment biso ba église mususu tozana makambo wana te. Tozotalisa peuple azana makambo bato batondi na makambo ole ya kote ya bato kosambela bato koya komibula biso ba discours eza ndero église te okotisa ngona église papa mabeni ne ko komela bino soki bokoti tu na makambo ozo koloba pasteur prophète Onésime mabe ko komela biso ba danger ezebele tokolongola peuple ya Nzambe liboso ya Nzambe distraction kokota pe liboso ya bayi politique tokozaliso na valeur te. Bamona pasteur azo sona na homme d'état. Hein? Bible zolo bani. To sambela pona bayonso batombo mi makasi na likolo ya ekolo. Nga musala na ngai eza ko sambela pona bakonzi, ko sambela pona peuple na ngai, stabilité zala, zamba sunga bakonzi amboka, que ce soit côté ya pouvoir, que ce soit côté opposition. Alors au sambela a deux côtés opposition, pouvoir, au sambela pona bango. Papa, et bon pasteur opposant zaka. Pasteur à cause opposant pouvoir te. Pasteur pas tu le dis que pasteur a cause populaire te. Pasteur a sa conseiller spirituel. Ya bana na Nzambe no ba tsa ne tsika moko bokoma ya mutu songolo te. Na za conseiller ya ba papa na ba maman. Na za conseiller même côté ya pouvoir. Na za conseiller même côté ya opposition. Ngana za na couleur même na Rwanda wana na ko kendo sala campagne. Ngana za na couleur politique te. Église za na couleur politique te. Ngana ko kota na conflit ya ba politicien te. Ngana za wana au milieu du village pour na côté ya opposant côté ya muto pouvoir. C'est-à-dire quoi? Ba danger za ebele papa Fabrice. Valeur o église ko kaki ko sana ngo na ba politique ezali susu te. Les soucis na biso. Ekiti pona nini lelo? Ekiti c'est parce que ba pasteur ba zo mi ko sa place ça ya bangote. To vandi no akato mona kaka président Félix to président sortant président ex-président Kabila ni o azana campagne d'évangélisation boye belé na campagne ni président zoteya même biso to même président ya yo musala eza ya koteya te ya yo eza musala ya politique même biso ba pasteur to te oye ko salama te ozo mona passe biso to yoka ndebe ba politique ba yoka siko yo pasteur makambo eza ya koteya na nguya nini ozolobela makambo ya oye kokoloba matena cher okomi koloba même pour attaquer les politiciens. Mais esprit moi na bango esprit Nzambe au côté là où le roi David. Ah non, esprit Nzambe attaquer aussi serviteur de Dieu. Non, esprit de Dieu. Défendre Mboka. Nzambe akambaka mutu. Nathan akeko mona roi David. Ezalaki en haut de la chair. Samuel akeko yebisa Saoul ke bukonzi na yo aussi là. Ezalaki na chair. Ezalaki en dehors de l'église. Peut-être on va sur le bateau na batsaki politique.
pasteur ni na sa politique na Bible ba Daniel wana bazaki na tango église te quand est-ce que église est bandit tango makili ya Yesu etangi de Bible il s'est acquis par son propre sang l'église ezoban yebisanga ntoma nini akotaka makambo ba politicien na chef Pierre atea politique na église biso toza wana toza na couleur te naza pasteur ya ba Rwandais pasteur ya ba Tanzanien pasteur ya bato a Djibouti naza pasteur même ya ba Kenyan naza pasteur nga naza na couleur te nga nazo koma place nzamba atini nga na sa musala na sali tandis que politicien aza na limite uzomona eloko ezo sala passé ba politicien baza bana na biso amole bayaka na ba église na biso basambela biyo bani ko sona na mwana uso sona mwana pourquoi yo pona kolobela mwana ifweza kali boso bato babeta soki mwana sali mabe papa osengelo zongisa mwana na nzela faut zongisa ko gangela ta na nzela o gangeli ezonga na ndako parce que na tinda ki na école oboyi ko kende école na nzela mo faut gangela mwana bana nyonso bagangela bango na caméra il faut gangela mwana ndo gangela mwana wana ekende tina internet ke papa gangela ki mwana yibaki te loko na biso to linya okosala ngo papa Fabrice kolia ngo na kombo église te. Voilà, peuple de Dieu, Bozali Kolanda, prophète Onésime Ngindu, Azali Moumbu Nzambe, prophète Oyo Nzambe Alobelaka, surtout dans la carte d'église des réveils, pour la cause de cette église, ceux qui et Silibongo Koderaye, prophète Onésime, vous allez toujours au cours dans la carte d'émission, la carte d'église des réveils, Lélo, est-ce que Bozali n'a pas pasteur ou Bazali modèle, comment on a vraiment au pays, Azali modèle dans la carte d'église des réveils et plutôt l'andapé. Le colonel. Papa Fabrice, modèle et l'élo. En tout cas, peut-être n'a pas on a banité. N'a pas tout le monde a calelo, n'a évité modèle. Bazali, mais bazana nous y a quoi banate. Parce que nous sommes on a évité. Modèle il y a côté ni. Modèle foyer. Ceux qui ont monié dans vie naïe et qui ont prêché yo. Moni pasteur le non pasteur vraiment na makambuzo bazala raté parce que les lomo qui mobimba na ba internet ko mona makambo ba pasteur bazali ko sala même ba chantre ezali même couper ça makasi lisusu na ba païen ndenge to benga ba païen même bato ba sala ba impudique et donc peut ça bango susu makasi ba ko ba na impudicité na bango na mabe na bango parce que bino église de Dieu lelo bobungisi vision soki na bongo na koloba avec force modèle à ça église ya réveil ça na modèle té ce qui modèle n'a pas le papa dit na balle mais pas à son âme parce que biso totali totangi ba histoire to yoki makambo ba papa na biso na basalaki ba o lelo baza ko se proclamer ba père ba leader até na monité modèle azate parce que ba kalinga nsuki bazali ba divorcer bazali balongolisi basize me bazali oui batiaka bachoko mosusu kutozo namonaki elongi ekomi presque mauve bazali donc baza ebele yo déjà oza pasteur ou déjà ndako epanzana oza modèle te bible ezoloba il faut donc que l'évêque soit irréprochable c'est-à-dire un homme de Dieu po azala modèle il faut azala irréprochable na ntango déjà okote na bisika ya bana na nzambe bakoza la toza modèle te na ntango déjà foyer na yo eza kopesa stable te oza modèle te baborodo ezobima na église bamiracle ya buzoba tumwa bano bazobima na télévision azosala émission en direct te bato bazobenga ye nazotuna bato wana babenga ye na esprit na kindoki bien comment parce que téléphone wana te biso tozo benga ezoleka te nayebi te moto ye na télévision basuki bakalingi papa modèle azate na réveil ya lelo. Est-ce que pasteur ou bien église de Dieu topé bino boko kamba église lelo babengi ba leader prophète Onésime ayebani mokili mobimba pasteur Songolo ayebani na kwena ye lelo amoni ke mboke ko tambola mabe esengeli to appuyer politique pasteur ça la politique c'est normal pour sauver pays naie et topé société aux allez connu comme
te pasteur akosa politique te pasteur sa politique ndeni nanti koloba toza na président actuel président sortant omoni kake tosaka ata moko ya ministre toka papa na biso premier ministre atelemini naza na campagne na stade Kamanyo la thème Jésus revient bientôt. Ah, mais même biso moko na tukoloba tokamo ya papa atiki politique ayena makambo na biso te tout biso pe tokosala pe ya bango te wana eza ya bango suko tango basisaka misana bango bayaka suko na banda kwa nzambe place biso tozokamba tosambela bango suko pasteur yo okino sa politique koma pasteur akosa politique te politique na koluka nini papa politique eza na mandat politique eza na limite politicien azokufa na kombo ya ministre te bazobenga ye ex ministre nga pasteur nazokufa na kombo ya pasteur baobenga ex pasteur te ex prophète te pasteur akosa politique te parce que politique eza monde ya mensonge il faut okosa yo bakwe biso kosa okosa bana nzambe zozote au nom de la vérité politique eza monde ya makila politique etoni makambo ebele nga naza pasteur na politique nazokende koluka nini politicien ya ye mandat bukonzi na ye eza na mboka aza na yango mais yanga nazokende ti na Soudan du Nord nazoteya sango malamu nazoyeba te pasteur soki ake na politique azalaki deja na bambiso na kala autilisaki nzete lokola église lokola nzete na ya kobomela nyoka papa Fabrice mutuna eza ya bino bapanze sango mais nazotuna yo na ba pasteur nyonso yo yoka na mboka oyo ya réveil bakota politique voilà question na tuna yo na question na mutuna eza ya bino ngana tuna question na parce que to mundi ba pasteur rebelle ya minene ba quitter église ba yena kati ya politique to mundi pe makambo basai na kati ya politique lelo mususu akokamba assemblée provinciale à Kinshasa grand pasteur c'est-à-dire alobi apesi comme exemple pasteur ou abandaki makambo politique yepe akomi pasteur akoti politique a vu poste monene alobi bino pe ba pasteur bana posa ko sala politique bokota pour bo sauver et politique ya mboka biso po ete mboka e kamama na bato baza intègre bato ba yebi liloba nzambe bakaba mboka kitoko po moyibi ezalate kanyage ezalate et puis peuple de Dieu to pe bana ya mboka bazala quand même soulagé dans ba problème na bango na yo pasteur na yo prophète de Dieu oyo nzambe a coupé sa vision pour l'église et zonga na nzela ningo lobi église etengami prophète de Dieu Onésime bana na nzambe ba ko retenir nini na politique ba pasteur ba ko sala moko malelo papa eza distraction pasteur esekana eza na parlement te pasteur esekana eza na gouvernement te pasteur nzambe atiki ye na église mpona kopetre bapate mosala nzambe apesi ye yango wana ntango ozoloba des hommes intègres est-ce que na baéglise bapasteur baza na intégrité po bamema ngo na parlement po bamema ngo na milieu politique église ya bapasteur baconflit eza nano kota na baéglise omona babola omona bana basi nde baza délaissé omona bana mibalo ya azozanga na abetaka mbunda moto akofutela atakala saza te bano bazobeta bamiziki oyo baprotocole est-ce que pasteur esa asilisi mpasi ya bana wana po akende kosilisa bato ya kote ya parlement kuna po akende kosala mibeko nga namoni na mboka te pasteur moko te na politique achange eloko na mboka États-Unis ezalaka na pasteur te deja oyoka na bakonzi nyonso États-Unis pasteur deja abima kuna to Canada to France kaka bato ya masumu tomonaka bato ya masumu nde baza na bafrance wana baza na tete ya nation mais tozomona makambo nde ezosalema mosala ya pasteur eza ya aza po asambela mpona bayi politike nga nakowelela te nakomi kosala guerre na bapoliticien nakomi sikoyo kosala ke na ye na change makambo nyonso te eske bapasteur ya liboso bakota parlement eza bango ya lelo avant bango bao bakotaki basaki nini parce que pasteur akolekisa tane na makambo ya politique politique eza ya biso te yesu alobi te bokonzi na biso eza ya sa mokili oyo te
ya biso eza ya likolo ya biso eza royaume tokobongisa église ko préparer église pour na rencontre na elombe mobali na biso siko na kati église wana toyambaka ba politicien toyambaka bato ndenge na ndenge place wana ezopesa biso poa tango tozosuka kaka na église biso tozozwa bango ba arme na biso eno nga na kokende kosala polémique na politicien te toza ba conseiller naza conseiller ya ba politicien naza conseiller ya bato FCC conseiller ya cash naza conseiller ya lamuka na kokende te na wela poste na bato ya lamuka bato ya cash bato ya FCC biso toza de bible zoloba nini tosambela mpona ba autorité ya mboka nazosambela mpona ba autorité ya mboka que ce soit pouvoir opposition nazosambela mpona peuple ya mboka na ngai économie ekoma stable kimi ekota na mboka ezosenga kate faux pasteur azala ntete donc il y a pour retenir ezaka politique eza ya église te pasteur akozwa couleur te soki déjà pasteur azwi couleur aza lisusu pasteur te wana il faut amipesa kombo mosusu ce que message nous repesa na peuple de Dieu oyo ningi olobi tantôt baza na ignorance bamoni pasteur na bango abane koteya bango liloba ya nzambe oye tongo ayebisi yo kima lisumu kokende na nzela wana teza mabe lelo oyo akomi komema bino na kati ya politique babrebi wana bazali perdu to mpe bazali toujours na nzela oyo teyaki bango na tongo ke nzambe azali mokonzi mpe mobikisi. Papa Fabrice, quelque part Bible zoloba, lorsque vous verrez l'abomination l'abomination dans l'église, bakima, l'abomination de la désolation. Tant que beaucoup de monde en haut de la chair, pasteur a so confondre parlement na église. Oye na église obandi côté ya biso ba loi, oyo evota makana parlement, okomi côté ya biso ndenge président ko sa bambula bona mandat, ndenge na poto ba salaka, et ça déjà abomination de la désolation. Daniel azolubani. Ba oyo ba komona yango établi où dans les lieux saints. Ba salanine bakima. Onanga na koyebisa bandimo déjà bazomona église pasteur comme ko sala discours ya politique en haut de la chair. Pasteur déjà côté na politique, et c'est déjà abomination de la désolation. Na place oyo elombe mobali akumisa maka. Déjà comme ko kote sa mukili. Daniel a yebisi biso ngo avant. Ba oyo ba komona ngo bakima. Et cette église ya kovanda te. Et cette église ya disons ba nous komona biloko wana s'éloigner. Pona sali ya amana yo. Parce que soko tikali ka place wana ozali sur le côté. Batu bazo ta mon église on tozo pona ko ka ba discours politique te. Tozo ya na ba problème abana na biso. Problème ba malade, problème ya mabota, mutozo sambela nzamba pese azali bala, misala na yefungwa ma visa. Du coup comme ça mutako ko yo que église comme matinée politique. Et puis le sol besoin déjà une abomination de la désolation. Et ça ma wapona ba vandi, bazo peta maboko bazo sepela sont des ignorants. Minga nazo senga biso toyebaki ene kozana ba milieu public net ba église na biso. Pasteur toyebi ni nokolo ba te. Il y a des discours co-révoltés bateau. Pour la plan genre kimia, ça plan no ya kokabola. Ce qu'on attend ou tendance c'est là wana pour vendre l'emplacement. Sango ya malamu ngana yela ke za wana te. Eza baye bisanga likambo vina na nzamba lobini. Ndio biso tozoke de l'église. Na kati église prophète Onésime ndenge lobi na kati église bomoni makampe ko tambola te na kati ya société na pays lokola ndito ko loba na kati ya Congo mikolo oyo mbongo ko mona na te dollar ya komata boko za pe na plan B pona ko zongisa ba politicien na nzira soki atengana plan B na église ya réveil ko bimate mais na catholique to mona kango ba lobi pe na plan B na bango bon ngai na zolo bela réveil nga nazali. OK merci. Plan B église ko bimisa plan B te. Plan B na biso eza prière. Pour soutenir ba konzi. Pour sambela pona peuple. Est-ce que pasteur a ko provoquer rébellion? Pasteur ozolo ba plan B. Ni boso to ko mona plan B. Plan B ozolo ba à part prière église ko bimisa ni. Ebisanga minduki. Biso to le ba bloko abitumba na est bitumba c'est na. Suko yo pasteur na église ni so bimisa ni. Bo tozo bunda na est to anesi. Tozo bunda tozo samna zamba pesa bande kwa kuna kimia.
nano nzambe na ngolo ya nzambe maleme toza na konde mais siko ya église ekobimisa lisusu nini parce que ya este tozobunda nano esili nano te siko église elingi ebimisa lisusu nini plan B eza te mpe toza na paster moko te na église aza porte parole azwaka oyo yayokaki abimisi porte non église de réveil boza na mutu te oyo soki alobi l'état ayoki ye alobi au nom ya église de réveil puis basali ye na maloba na ye. Bon, na banza papa Fabrice, ya biso nayebi te. Soki église délégué mutu moko banda koloba ba plan B ba nini nayebi te. Que porte-parole moko atelemi. Communauté internationale, les églises de réveil ça non na communauté internationale, de communauté catholique. Daga na pape. Et biso communauté ko nayebi te. Mutu ni na zui mandat que no koloba biso to bongisaki. Bon. Naza kusenga kaka il faut nazo ku imposer te eza kusenga service à renseignement sala musala nango soki les gens qui bato na nzemba komi koloba biloko wana il faut kulandela ngo malamu to boyi biso ba mususu ba innocent la pini na ba malaria ya bato muso biso to yebi te bakutana ki wapi basola ki nini ah chef de l'état alingi biloko wana ya koflatter yete chef de l'état bakonsona biso balingi yango te esalemi to na mboko epesi eloko te nayebisi bino ke presse baflatere bazalaka te ezaka réveil eza na baflatere ya kosakana te réveil oyo bataka mbongo batalaka mbongo soki mbongo eza mpasala azobunda yokanisa azobunda mpona baintere na ye mpona baintere ya église akobimisa kombo église na suki oyoki asombi ndako wana akoloba lisu te esili eloko azali koluka yango wana biso toza na biloko wana te porte-parole ou pas nga na yebi yete mais soki eza na ba délégation moko ezalaka bon nga naza na kwana nga nazosala nzambe musala selon vision apesi ngai ya nakotaka biloko ya Ngindu l'homme des 3 points oyo azali prophète soki nzambe apesi ye vision esengeli atalisa yango liboso ya mokili mobimba mpo bacomprendre ndenge nini église ezali bongo Onésime Ngindu lelo oyo église Dieu ozali soki nzambe apesi yo vision mpona église to mpe mpona mboka oyo ozali to mpe na mboka ya bapaya avant obimisa vision wana okoconsulte nzambe na yo ou bien na kati église de réveil boza mpe na mutu to mpe mpaka oyo bokende nanu koexplike vision avant okende koyebisa yango na peuple de Dieu to mpe na mokambi oyo aza kokamba mboka to mpe ministre oyo nzambe atalisi yo boza na mutu oyo boconsultaka avant kobimisa vision. nalobi bien que na réveil tozalaka na pape te. T'es ancien quand même. Aza te. Même ancien pas aza te. Nga nzambe apesi nga vision nakende otuna papa nini. Nga napesa message ya mkonzi to ya mutu songo nga fona konsi encadrer na ndenge nini nzambe oyo apesa nga message ayebi eloko akoloba na monoko na ngai tozokambama na mutu moko te na réveil tozokambama na Saint Esprit. Église otango ebimi bola muko bandeko papa Fabrice ezalaki biloko tozomona wana te mulimo nzambe elobeli ngai mpona pesa message nalekana na nsima mutu ebongo nzambe alobelaki mutu wana ye moko tembala moko mpona nini il faut alobela nanu ngai nsima ngai nalekana mutu wana atali message alobi te oyo koloba te obino boza bapetit leader tomoni ndenge bazoya bano ya mike bana wana papa babrama bakufa te yo kokufa te nzambe soki apesi mutu message ataka poa ya mutu wana te ataka age ya mutu wana te biloko nazoloba sikoyo ebele bakolo bango te one fois batata mosusu omona bakolo bango te la plupart sont des flatteurs oyo nazoloba sikoyo na émission ako ebele bakolo bango te papa eza message te siki na consulté pasteur moko mpona aloba bango soki nafukami nzambe apesi nga message oyo bango bazoloba wana bazoconsulté banani parce que lelo même na baréseaux sociaux na bainternet mutu nyonso azoloba azoconsulté nani mutu alingi aloba abwaki eleki aconsulté nani donc nga nazaka na nzambe oyo nakoconsulté ezake nakei napesi message ya mabe ezakaka ke koya sikoyo koetale message ya mokonzi na place publique ya mabe yango wana au moins loba nde procédure
ndeko ko senga procédure ba pese procédure ni na ko kende nango wana nde suko Saint Esprit fois kambaye kande na zu message ya mukonzi songolo na ngo na télévision na bandi koloba te procédure eza mabe mais ya koloba ke na tuna mpaka moko ayebisanga na kende upa te wana eza abomination na abominer message zamba apesi ngai yango ekosa le matin. L'église de réveil, église au milieu du village, vous allez thème au Sangisi Biso, na prophète de Dieu Onésime Ngindou, mais la pouvoir topé côté les mélanges sans couleur. Place ma belle Zali, pasteur a fait sa conseil. Et non, il y a côté les mélanges. Mais là, et que ce soit côté pouvoir, d'ailleurs, pasteur a pas opposanté. Pasteur a opposanté. Pasteur a sa peine à pouvoir te mais pasteur on vous continuons sur quoi ils ont les cana dans les autres la pasteur vous continuez à président Kabila ezalaki azaki pasteur président Félix pasteur akutanga ka pasteur c'est-à-dire pasteur à cause de l'opposanté en tant que conseiller nazo conseiller na ko s'opposer te mais na ko pesa conseil na ko pesa nzela biso ba prophète tozawa na ko na ko pesa nzela bisika mabe ezali Zamba sali reproche ya NT ya kofinga te ya kosala populaire na kati église te nazo pesa ngo pe il faut pas ezaka liboso abatu te bamutu bamusu babetaka maboko te nazo kosa ngo pankulisi papa Fabrice est-ce que message nous se faut les gana TV mais pour mon kimombeyo eyeba que non pasteur ou bien prophète aux vision boyer. Alors, il faut que nos prophètes. Mais est-ce que Moutoua tango bandi ko attaquer il faut qu'il y ait une procédure. Il y a liboso ye okutana est-ce que yebisaki ye yango parce que ozomona lelo toko ko attaquer pouvoir sortir qui. Mais il faut que ye babato baza ko attaquer. Bozala kana bango. Bolia kana bango. Bovanda kana bango. Mabe wana boye ko mona ngo tango bazali suna mandate. C'est ça le problème. Nde mabe nzamba boya wana nzamba lingi ba hypocrite te yango na lobaki na débit leader alobaka na sema mukongo mutu te un bon leader yebisaka mutu mabe na en face donc na mutu no lobi wana pasteur ou aza l'opposant toza na ngambu côté ya pouvoir non biso musana biso eza au soutenir biso toza lokola ba zuzi azaka na couleur te donc zuzi azo sambisa opposant azo sambisa na mutu aza na pouvoir azo katalika mundenge lungu bani de pasteur musala azo sala donc il y a coulé te donc nazawa na pona ko soutenir bakonzi que ce soit na pouvoir na opposition pour soutenir peuple bayaka na makolo na biso butumoi ne musala na nga yangwana. Voilà musala na ngwana tuko kende presque na suka émission prophète de Dieu Onésime Ngindou église de Dieu lelo oyo est déraillé olingi ezonga na kati ya nzela. Na kati ya thème oyo monene église au milieu du village et lokoni o bango sengeli ko simba ya mutuya pour église soki même diacre bungi nzela mwana na nzambe o da vrai mwana na nzambe azongisa même pasteur na nzela message ni no ko pesa na thème monene wa donc message na lingi na pesa pasteur a eu vision ya ko salela nzambe et non vision ya ko bundisa bayi politique soki bo solo ekolobama il faut na eno toya ko faire révolter peuple de Dieu otali sabato ke yo zali kolo te likolo eza kanzambe c'est-à-dire message nga na kopesa tobimisa mukili monde ebima na kati église sport bali au basket politique et bimakana église ezonge la vision bisoto ebaki église muto akoti abongole mutema mate ezalaka ko leli sabato boyembo ezalaka ko leli sabato lelo ekomeka mate ya pesa pasteur a utupoto ayena veste apesi bato griffe un sapeur bayembe ozomona oyo baza sokoyo ba collaborateur ya ba pasteur oyo babebisa église bayembe
voilà moi to simba ngo siko ya de pona minito yo mokimo meza obouger pona ba musicien chrétien bazana nini Oza ko ngate mokili zo bouger que non ba musicien wana nde bango ba yemba ka malamu bazo yembela siko nzambe pe tango ba vision isili allez bakomi ba pasteur non chanteur a komi pasteur oui wana vision isili le yembo ezali sauter ndenge tozana na plateau yebisanga luyembo nini ya nzambe oyo yebye yembaka na tango akala oyo ezoyemba lelo ebele eza te papa eza te wapi bayembi bazoyemba na baeglise de réveil wapi bayembi soki eza bana na biso bayembaka na baeglise te wapi balibomo oyo oyebaki na tango akala eske luyembo ya nzambe lelo mpe kolelisa motu na ndako na ye oyo sebene ekomi ebandeli ntina suka luyembo ya nzambe ezoyemba mondenge bazoyembela mwasi Jésus wanga wa bolingo mon amour mon bébé on a nzembo ya nzambe yango wana tolongola ta Jésus to tsa Nicolette ikomi ozoyembela Nicolette nzembo ya nzambe ezali susu te papa biso tozali su na muyembi te na Kongo awa muyembi aza te bazolandanga bien bato wana babebisa église na bapere spirituel na bango baza na busoto ya kosangana te bayembo ozomona donc ndenge tozawa toza siko beaucoup plus na ba séductrice la musique chrétienne surtout ya basi yo yebi que Bible ezoloba pendant que moi c'est azo servir Nzambe mutu na ye ezala couverte muyembi suki ti na makolo mais Bible loba il faut la voile nde suki da voile non il faut voiler pendant que déjà azo sala clip aza ko exercer service moko spirituel aza déjà devant Dieu azo communiquer na peuple vie mais souki pona nini c'est pour cela ozo mona lelo musique ya nzambe ateze mingi ekomi kobeta na baba ezobeta na mokili moto ayembeli nguya na ye ya mai ekoti na église bandeko na ngai papa Fabrice bino boza bapanzi sango bokutanaka na bato na facilement faut koyebisa bango bien bazongela nzambe toyebaka bayembi na mboko bazele koyemba bato bazolela yembo eza te wana ezaka entre parenthèses mpona kotalisa papa mondimaza na pouvoir ya koyebisa pasteur te ezongela vision soko moni abomination de la désolation ekoti na église mokili ekoti bible elobi kima siko mpona kozongisa église na nzela il faut beaucoup plus tobimisa monde politique math bale sport loisir tout oyo eza kolie mokili ekoti na kati tobimisango kimi ekokota na église moli ekokota soki pasteur déjà na politicien bakomi na guerre politicien koza so na posa koya kosambela na église esili donc biloko wana biso tolingi yango te tolingi église etika l'église politique etika politique ane oyo message nini kopesa na bana na nzambe nyonso bakolanda yo prophète Onésime Ngindu message ozali vula na biso toza lelo nzambe apesaka kimia na balandi nyonso bazolanda partout kolanda biso mboka ozali na Congo libanda ya mboka nzambe apesa kimia message ya paix partout nzambe azwa contrôle nyonso. Merci prophète na balandi ya émission plateau spécial toyambaki mpona bino prophète de Dieu Onésime Ngindu elongo na tosololaki na thème monene oyo ezalaki église au milieu du village. Pourquoi église au milieu du village? Parce que oyo église et bungi nzela na yango nzambe azalaka toujours na prophète oyo apesaka vision mpona kozongisa église na nzela soki ebungaki bino oyo bolandaki biso na bokebi partout soki bolingi kobenga prophète Onésime numéro ezali wana soki olingi koya na église na ye église ezali bongo na commune ya Banalungwa église soki olingi kaka les combattants du Christ ezali non loin na terrain sec ancien bazali wana pe bokutana na prophète de Dieu. Merci, au revoir. Oh motema na ngai mumela pe vanda bisika ozali kwete nkolo nempole yo nempole na ngai oyo nachelaka motema yo ne mwina na ngai nzela oyo nabilaka